Oui, coucou, coucou. Bonsoir, bonsoir. Et dépend de quand on a aérobo talanga. Et dépend de quand on a aérobo landa ngai wabino BBC Mpoi TV. J'espère que non. Boza bien. Avant la bandana, on peut s'en nanga. Merci comme toujours d'habitude. Nanzana on peut s'en nanga. Merci pour la souffle de vie naï. Voilà, nous sommes sur Sandrine TV. Nakina. La personne a gros bisous na yo. Namoni Soussou, Mireille Likenge, en Afrique du Sud, je te fais des gros bisous à toi. Namoni Soussou, Clarisse Yemansai, na Irlande, Kamata ba bisous na yo esika oza. Namoni Soussou Mama Fanny, Oracle Divine, na Belgique, na peso ba gros bisous. Namoni Soussou Mama Mboyo, Augustine Nangaye, na peso sou ba gros bisous. Na Allemagne, Mama Cathy, na Suède, ba gros bisous na yo. Na peso ba nyonso. Ba gros bisous na bino na robosa na te Mama la joie na France. Mama la joie musala kitoko nzambe amona yo. Na moni susu Mama Mama Yvette na Cape Town na peso bambote esika ozali. Sans plus tarder bandeko lelo na yaki na mwa lisolo. Lisolo na nga eza kaka ya lelo eza juste conseil ya. Lelo vraiment conseil o balobaka conseil parce que na BBC Mpoi tolobi Tobandoya na elubu, toye na mateya, toye na conseil, toye na ba histoire. Donc, makambo ebele ka ndenge nzambe ako conduire biso. Sans plus tarder bandeko, avant nan na ko inviter bandeko nyonso bo s'abonner bandeko. Oya kokuta na vidéo oyo, abonne-toi s'il te plaît. Oya za chaîne na matin, eza chaîne na binoti. Eza chaîne na ngate, eza bino bandeko. Pour support, et ça bien. Nzamba opambola bino, nzamba omona bino. Pour support chaîne na bino, eza chaîne na ngate, eza chaîne na biso nyonso, to sunga. Hein, pour s'abonner, pour commenter, pour aimer, pour partager, pour inviter bandeko mususu basa nini, ba s'abonner, ça bien, et surtout pour commenter. Et ça bien bandeko. Voilà bandeko les autres jeudi. N'est kaka jour nanga ya live et comme jeudi 19h. Je crois jeudi passé dans un live. On avait parlé sur Stéphanie. Stéphanie une chroniqueuse. Pour partager lien wana et ça bien. Essayez un peu de partager lien wana to sunga mabota mususu et ça très bien. Vous voyez? Et on a les sous-sous, les lots na moi du solo moko. Bandeko du solo on a et ça la passe. So on a le but passe et ça passe. Vous voyez, biso ba congolais ou encore to chango kaka biso ba africain ou to bima libanda to koma ba pays mususu. To ça na pe culture na biso te. Total rappel éducation au biso tozoa ata 100% to ata 60 ata 70 to ko disabana na biso et ça bien histoire na ina ngolelo eza histoire moko ya pasi na soni mais il faut to sunga na biso tangu na zwa ki vidéo batindela kinga lobby. Nous avons une vidéo où je crois qu'il y a un live wana azo talanga na peso ba go bizu na otanga komona ete lorsque tu as une vidéo oyo ali BBC please yoza na émission na chaîne na yo ya kana mateya ya kana ba histoire ba analyse makambo ebele please na tinyo vidéo oyo o essayer de ko parler pour na ko éduquer ou encore pour na ko éveiller ba parents. Je crois que mon photo dans la miniature, ils ont une petite fillette. Moi, on a 8 ans, à l'équipe 10 ans. Moi, on a l'équipe 10 ans. Vous voyez, quand on a tiré une vidéo, quand on a tali vidéo, na ganga, na baby moi na ndoki sur le champ. Nous avons dit misama. Et ça, du fait que nous avons reçu la monnaie là qui vidéo wana il a pas de souffle là le moment là ça ndoki bien ça manga nzambe na ngali misanga. Après
na ekotala na mitie place à Kibo maman, j'avais mal. J'avais vraiment mal dans le Seigneur. Mon qui les autres qui est wapi. Pour la côte Sabino déjà na ben, il y a histoire en gros. Moi na a 8 ans, na ebi kombo na été, na ebi pe ba parents na été, mais je sais que non, ils sont pas congolais. Parce que pour moi na accoutrement ya moi na kotala ka moi na que non au définir qui est kaka l'immédiat que non aza moi na congolais. Bandeko nazo kota bino na ben ya histoire ngo eza nini mwana wana vidéo wana naza na vidéo awa mais pour na respect ya ba abonné ya BBC Mpui pour na respect ya batu mususu o batala kanga ba famille ba belle famille mobali na ngai ba parents na nga spirituel ba na BBC Mpui donc ki ko tia vidéo oyo te. Peut-être que dans la bataille, on a privé dans le vidéo. Alors, quand on a une vidéo, on a une vidéo, on a besoin que nous puissions conseiller à nos parents, battre les mains pour la banne. On a une vente qui est ici, donc qui peut sa conseil. Tous vivent peut-être dans l'ignorance avec nos enfants, tous les baptêmes. Alors, nous avons la fille n'a qu'à la vidéo, beaucoup excusez nga, ils ont bloqué mon sous na ko citer, bloqué mon sous na le bango en parabole parce que je ne suis pas vraiment là pour nous citer les chats par son nom bloqué nous sont tout. Je m'excuse mais je vais essayer à faire comprendre une histoire ou encore vidéo pour nazango. Moi na wana azu vidéo, a fongo di vidéo na e, a tient na vidéo, abandi ko se filmer. Touni et elle faisait des mouvements. Bandeko. Mouvement au moins la bandeko ça là, Azo s'est filmé et puis Azo met chaud, elle était plus concentrée na o Azo ça là et quand à la vidéo. Nazo e batté sur la ligne de la mope mutoué na évité. Jusqu'à présent j'essaie à côté la vidéo et à mon comprendre le cas. La fille, encore la petite là, elle était sérieuse. Nazobeta c'était bien, Azamon a moko ya 8 ans. Tant qu'une mère, Nathalie vraiment a identifié âge naïe, elle a 8 ans. Elle est 10 ans. A vu vidéo, elle était nue, Azobina. Bandeko mabina, ngo Azobina. Nzambina bomo. Nazani maluba. Comprenez-moi? Nazangi maloba bandeko. Nazangi maloba. Mais et ça qui passe et puis ils ont ça la passe. Il y a comme on a na mwana na yo ya mwasi, il y a âge wana ya 8 ans. Akoma na niveau ko ça la bebilo ko na zo sala wana. Maintenant je me demande vidéo wana ebimi ndenge nini? To yebite. Vidéo ebimi ndenge nini? To yebite. Conseil na kokota vraiment te pour expliquer on a mona qui na katia vidéo sauf que non vous comprendre dans le sens que non moi na a vu vidéo a vu phone a installé phone a tia mon vidéo a bandi ko se filmer ni et ni wana elle faisait des mouvements to suki wana na kangi parenthèse wana ya vidéo mais pour comprendre déjà maintenant nazo so il a pas banani pas ba parents biso ba parents. Vous voyez que ce là-bas la phone, et ça m'a bêta. C'est une bonne chose. Moi, on a un phone. Maintenant, lorsque ce met moi na phone, aujourd'hui phone aurait mettre moi na. Et ça éducation ou et ça plaisir moko boy. Parce que tant que yo PC phone wana, yo monique non, et ça plaisir moko boy au PC moi na phone. Ah oui. Au suki wana. Mais phone on aurait mettre moi na. Et pour éduquer moi. Yo du phone au PC moi pour na plaisir. Donc au salé moi la plaisir, ya au salé ya au son téléphone. Ah oui, au PC phone. Au suki wana ya que non au shop au son phone Android au PC moi.
Et ça plaisir. Mais ce qu'on fait, on nous remettre et pour éduquer au moins. Je crois que vous comprendre en tant que parent. Et surtout, si tu n'es pas éveillé avec tes enfants. Biso ba Congolais. Toza ne loko wana ya kolobake non, na someli moi na phone moko Android, ce qui Samsung combien, ce qui iPhone combien. Toza ne loko wana biso ba Congolais. Ah, il faut to lobango. Mais tozo suka kaka wana ya kolobake na someli moi na ngai Samsung bien iPhone combien là. Mais ozo e bateke no ozo pesa mwana nini. Et mwana eza pas si epande. Au moins, les parents et Congolais, Togo ite, netinga. Ozo bima, otiki bana. Sombela bana kaka fono eza même pas la caméra. Pour peut-être ceux qui okei, o cheka bana ozo benga bana na fono eba ke no bana bazande nini. Osombeli ka bana fono moko ya kondima kaka allo ba parents ba bengi c'est bon. Ba phone Android pourquoi? Pourquoi quand on phone Android depuis dès les bas âges? Togo ite monde s'est évolué, hein, bandeko. Monde s'est évolué ma casse. Monde s'est évolué ma casse. Mais ceux qui monde s'est évolué, biso peto za la ma casse. Ya ko telema ya ko ta l'éducation ya bana. Parce que bana lelo baza na vitesse ma casse pour les biso ba parents na bango o ndenge to kola. Biso to kola to yeba phone te, to yeba biso to za na ba biso na ba phone na ba fixe. De to kolela nango mais oya ba portable ba net o ezalaka te mais ebungisa biso mutu te ke no soki lelo au monde évolué to la kaka pongi non to yeba ke no na minute oyo Android du monde échanger internet et c'est koti internet ezo sunga quelque part mo côté moko ezo bebisa il faut qu'on se le dise parce que net singa soki na koti peut-être na internet na koti na internet. Peut-être dans un kilo comme on a ça besoin. On a compte en internet là dans le tableau comme on a j'ai passé temps là. Mais banana biso bazana ba Android, bazana temps wana. Siko il faut que ça la ndenge nini. Ota la âge. Il y a peut-être que consommer la moindre phone il y a peut-être 18 ans, 19 ans. Pour moi, il y a âge il y a 8 ans. À ça, il y a des places à regarder la caméra, pas. Il y a des places à filmer, pas. Et puis, à Tiangoya, comment je vais te dire? Je peux dire. Donc, façon qu'il faut nous comprendre, façon installer qu'il faut nous comprendre dans notre. Si ko biso ba parents tobo ite kasi to ndima ke no to so na basi na bana na biso ba phone na ndiko iti yes to ndimi yango kasi to za la pe makasa kotala la kolanda ka ba phone wana kotala nini eza na kati mwana sala ka nini na phone ce que za game asuka na game ce qui ke no eza phone moko boye ke no azana besoin ba game o installer les ba game asuki na ba game akende pa na akende na net te. Parce que bana lelo baza na vitesse moko impossible. Et na kota la vidéo ya mwana bandeko na yoka ki chair de poule. Na yoka ki chair de poule natali boy mwana sa baby. Na obetela bino di solo moko eza ya couple moko ya ba Congolais ya, eza ya ba Congolais. Vous savez, moi na bamelela ke mbondo te ya. Moi na bamelela ke mbondo te. Ba que peut-être rapport ya moi na yo tant que mère, tant que parent, ko rejeter na nango te. Prends ton temps. Ya kota la rapport au ba peseli moi na yo. Zota ya ko landela ngo, landela na moi na est-ce que ya solo. Parce que bana lelo bandeko to melela bango mbondo te. Peut-être oki ko melela moi na mbondo. Ceux qui ont une façon de éduquer bango, façon aux fort ou encore fort envers tes enfants.
pour bandeko kotala mwana wana vidéo o nga natala ki batindela kinga lobby. Donc moi nani kangela ki moko na chambre. Ah oui, moi nani kangela moko na chambre. Et elle a commencé à faire toutes ces bêtises là. Non, mais tu as moi du solo, moi bakabela qui penga du solo ango. Ba bibe c'est beta ngo kaka parce que il faut ka to sa nini, to sungana biso ba parents. Effectivement, ils ont les parents mususu bazo vivre na ba na bango na ignorance. Peut-être ceux qui ont quoi la vidéo oh ya bébé simple et qui ko éveiller. Bomoni bande. Lisolo on est ndengeni. Couple moko ya ba Congolais kaka en Afrique du Sud. Bazana ndako na bango na bana na bango. C'est fait-il que nous bazana mwana bango moko ya 10 ans. Je crois 10 ans oui. Ne wa betela ngina lisolo zaka mwana pas plus à 10 ans. Et puis ça quand bana na ba âge wana kaka ndi bazana mo bazana ba vitesse mo comprendre que. Muzoka mwana wana salaka lorsque ses parents bazana ba intimité na bango yake na kotala bango na porte na lidusu wana ya porte bandeko malheureusement ko manga kilo pour excuser ko manga kilo po vraiment et moi nazo so ba courage wana ya okende kotala ba parents na ye na lidusu ya porte. Je parle les choses, il faut qu'on ait loba. Parce que koloba na ngane na vandiawa, na ye koloba na bibi simpoyi, peut-être pour aider couple mo boy. Oh ba do vivre na ignorance. C'est fait-il que moi na alta la gane ba parents ba salaka tout là. Et l'enfant faisait comment? Moi na pe ba ko répéter en abano sala ngoye moko. Et comment qui habitude vraiment, habitude je vous dis. C'est fait-il que nous, moi, dans les salines, à comme il y a une infection. Ou une infection, nous sommes en infection, moi, dans une infection, nous sommes en infection, au PCI. Ou encore, on peut voir que nous avons une infection. Et ça, que nos parents, il fallait aller à l'hôpital. Bah memi moi en hôpital. Tant bah memi moi en hôpital, bah pesier bah kiss. Bah zoni na moine. Mais infection les autres se répéter kaka. Plus les autres se répéter, plus les autres s'aggraver. Bah zoni sont na moi en hôpital. Et par là les médecins disent bah qui sont dans autres personnes moi na âge na yé. Il y a infection, il fallait déjà éthique et si là. Mais pourquoi ils ont se répéter bon? Alors je ne sais pas, mais quand un médecin sous la présence d'esprit, il fallait si quoi yo médecin a checké dans le moine place l'infection et ça. Médecin côté la moine place l'infection et ça qui catastrophe. Moine c'est un baby. Donc, moi, je suis un baby bandeko. Moi, je suis un baby. Et les médecins, et lesquels liés, avec les parents. Alors, ils venaient d'abord voir ma cambo. Oh, on a zomona awa. Les parents, ils ont problème nini. Les médecins, ils disent, ok, non, moi, on a vu le négazawa. Assez un baby, regardez. L'enfant n'avait même pas 10 ans. Pas plus de 10 ans. Bandeko, est-ce que vous avez vu que nous, la minute, maman a piqué crise? Balaki si parents nous autres ya mwana ba parents ba pika crise ezalaki scandale dans l'hôpital mwana abeba déjà mwana abeba lorsque je dis mwana abeba comprenez-moi et c'est fait-il que non ba parents bazongi na ndako ba pesi mwana ba kisi ndenge ezalaka kozonga wana bandeko libala ya mama wana elingaki okufa bazo mwana bavandisi mwana batuni mwana
nani asimbaka yo sécurité mwana lobi te batuni tuni bato bayaka na ndako mwana lobi te siko au juste nani abebisi mwana totunana nani abebisi mwana po mwana bagangeli mwana amour babeti mwana amour kaka aloba mutu asali bo mutu abebisi mwana batangele batu nyonso alobi te nzoka mwana salaka nini mwana salaka ba bêtise na ye wana na misapi mibale misato ezalaki ebana ko se répéter à chaque fois nde ça que non mwana pe ya beba il y avait personne à toucher mwana et mwana donc ça lorsque quelqu'un kotala ba parents il y a quelqu'un dans chambre elle aussi elle répétait ces genres des histoires. Alors et ça là qui ba pasteur il fallait ba yana ndako wana pona okata likambo parce que libala maman ne binako sila ni ba pasteur ba ye ba faire comprendre papa mwana ye koloba bien ba tuni oyebi biloko wapi papa mwana ye moko avouer que non natala kana boye tango biloko sala ka boye imaginez-vous vraiment autant la degré à situation autant la degré à problème. Tout ça, ils appellent manque à éducation. Ils ont manque à botter la banane à Nandako. Mandeko, tous allons un peu veiller avec nos enfants dans la maison. Moi, dans ce cas, on a âge, moi, essayez un peu de botter là. Pour ceux qui vont peut-être dans Mboka Moupaya, moi, je suis peut-être 19 ans. Aza bien, puis ça nous amène à mais assez. Et ça c'est que nous sommes qui moi dans quelle classe aébi anglais, belé aébi français, belé aébi fond pour les cailloux maman, aux na réserve moi ko pas moi non, zota autorité on a des colons moi na. Parce que ça la moko vandi boyo maman oyebi peut-être ko ça les loko moko te na télécommande oyebi eloko moko te bo na machine, obengi mwana. Ya ko edenga ya aider. Mais parler, ça c'est que nous au perdre qui autorité devant un moine. Il faut qu'on toujours côté les la moine. Et mon côté la paix dans la chambre, ceux qui maladi ou à sala nini. Et l'enfant a lobby bien, moi on a lobby très bien que non, Natal a kaboye, tant papa na maman boye et on a manière pour appliquer à mon chambre. Il n'y a personne à toucher en bas. Et je le faisais avec mes doigts, mes 2, mes 3 doigts. Parlant de moi, na beba. Bandekaboti kana formula bino parenthèse moko na kawana ya mwana wana parce que ekomaki habitude. Vous savez, lorsque a infection, azan infection ba memi l'hôpital, ba pesi kisi, azongi na ndaku, ayoki bien, peu de temps lisusu infection ezongi, ba zongi susu na ndaku. Engolo banini. Et nous non, lorsque la PC ici, Amélie et Edeye, elle faisait toujours, Babilo connaît, ma bêtise, elle appliquait toujours. Plus elle appliquait, les abandons sanguins, et on peut faire une infection. La mission peut aller à la télé, un mot faux sur la main, je ne sais même pas. Babilo, comme on dit, un mot comme un deux au soukara. Comment dit les solos, on a bêti à moi, on a maman, libale linga aussi. Les africains du solo, ma personne a BBC, zope o lobela nam. Quand tu sais que les solos, on a moi dans la vidéo, on a au pesa na maman sous conseil, au pesa na papa sous conseil. Tous allons nous éveiller na banana biso. C'est par là infection à moi les bandits qu'on s'est raté. Et maintenant toujours qu'on s'est répété tout le temps. C'est quoi comment qui habitude lorsqu'on dit habitude déjà habitude. Et non font la parenthèse. Bon je crois quelque part que n'a pas l'église hein. Mari de nuit femme de nuit. Vous savez au moins mon colo a peut-être qu'on témoigner que non nous emmener à salélier na esprit à mari de nuit peut-être na esprit à femme de nuit. On a bandé dès le bas âge. Esprit on est bandé kotungisanga dès le bas âge. Et ça la je ne pense pas que non mutu moko a contredire que non atika koyoka lisolo yote. La majorité
Il y a des témoignages de Zakaka qui non, et bananga dès les bas âges. Dès à Wana. Et ça qui sous moi na wana te, oh ya bando sala mo tout le temps. Et comment qui on est biloko mususu na vie na biso. Biso moko neto lukaka ba esprit eko ta biso. Sans pour autant les savoir. Et ça le caractère mususu lorsqu'on ozo continuer dans le caractère moko boye. Satan peut akota kawana. Évidemment, moi, dans un temps, on pas là peut-être fait Marie de nuit à côté là qu'il est. Et bien, tout ça, tout le temps, ça se répéter, tout le temps. Moi, dans le but, non, on a chaque fois. Chaque fois, donc, il y a réunion sort, il y a un étiquette qui docteur. Pourquoi nous avons traité moi dans Oyo, mais infectieuse aussi la tête. Parce que Babylone, quoi, bongo, et ben d'accord, femme de nuit, et ben d'accord, mari de nuit. Donc, moi, dans la minute, il faut les super des canaux de délivrance. Pour les gens qui ont une femme de nuit, mari de nuit, dès les bas âges. La majorité a des témoignages qui ont des arcanes, et dès les bas âges. Et dès les bas âges. Vous voyez. Il y a un bandeko. L'histoire na bête bino wana na kangia maman na libali nga aussi la chance ba pasteur ba yaki ba bondeli ba supplier papa ba faire comprendre papa et heureusement bazaka toujours en couple moi na ngwaza wana mais maman comment kobe la tension kaka les deux le premier jour ba benga ka en hôpital ba bitala moi na boy moi na beba maman pika crise maman comment kobe la tension jusqu'à présent pone loko wana. Il y a un autre parents il faut que vous allez veiller avec nos enfants. Tous les gens qui sont vidéo. Il y a une vidéo, un phone à installer, alors, voilà des gens qui ont scopé sa conseil, ils ont parents. Quand que nous avons vu phone, au sommet de moi la phone Android, nous avons peut-être au sommet de moi Android, au PC moi talaka phone wana, checkaka phone wana, vandaka na c'est que nous na phone na lingi boete, na sommet de phone oyo pona boye. Obeteli c'était easy, facile. Pour moi na yeba pe que non, ba parents na balingaka te que non na tala oyo. Ils ont make sense. Que toi tu prends seulement les téléphones comme ça, tu remets à l'enfant et c'est tout là. Vous voyez que c'est là comme côté on remettre les quatre fois. Au PC éducation, tes fonds dans des éduquer qui t'ont comme à casse. Si nous sommes les mois na phone, remettre moi na phone, yebisa ye na phone na yo na sommet de phone pour na boye. Na limite ko même pas au chat à code ceux qui code ceux qui pin code ceux qui password ceux qui nani mot de passe. Pose à temps tout le temps on va faire notre checkaka. Et pour nous consommer la moins na phone, peut-être moi na zalata na 17 ans 18 ans nous sommes la Android. Ceux qui moi na zalata on a c'est pourquoi. Peut-être le baka na makambo ba pandémie oyo comme ba komi ko travailler à continuer ba devoir na phone. Mais prends ton temps en tant que parent. Soit temps na yo ko zo phone na moi na tala phone ya moi na. Et ne t'étais pas. Continuez toujours comme c'est fort on a sommé là que pour na boy. Ba de ko internet o ezo sunga moko ezo sunga te. Ezo sala mabe makasi. Il y a comme moi la bana na biso ba comme na vitesse internet moko donc tu n'as pas l'idée. Vous voyez. Bande ko soki na yaki lelo, na yaki na mwa lisolo oyo. Voilà, na beta na BBC mpoi. Ba parents moko bien mwana mwasi moko bien papa moko oyo ko landa vraiment émission oyo. Ce qui a dit que nous azo vivre na bana na ignorance, ala muka bandeko. Nga nazana mwana nga awa ya 9 ans. Natala ka phone na ye. Et puis, il y a des makasi na ba cartoon na ye.
il faut que tu aies la forme à moi. Nazoka phone na website don't give me the phone. Na uzo phone Nathalie phone na ye Nathalie. So ko tali pa ozoma kaka bakatum. Et phone to pesa kaka vendredi après cours. Ceux qui ont outil classe vendredi pas to su phone na ye to pesi game na ye ba station na ba so ba station so ba Xbox na ba mo oyo de to pesi ba télécommande nyo so ba ni ko saka. À partir du week-end à vendredi. C'est ça. Et puis, ça même pas na 3. Donc, na kati ya phone na yo, on a kaka numéro ya. Ngana ya papa na ye. Peut-être na tanti na ye na Congo. Il faut que tu aies un phone à moi dans autres tala. Il faut que tu aies un phone à moi dans bandeko. Phone, net tes baby sabana. Net tes baby sabana. Il faut toujours que tu aies moi no pesi moi na phone. Et puis que non na phone na yo na sombe le phone pona boy. Bana bale ke la bisote. Bana bale ke la bisote bandeko. Maintenant moi je me demande moi na oyo bandeko naza na vidéo. J'ai la vidéo ici. J'ai la vidéo. Pas que vous avez besoin de vidéo à occuper ko benga nga pa na kotine na WhatsApp. Okoyoka na malili na chair de poule. So ko za mutema makasi te oketa ko lela. Biso toyaka awa pona kosunga mabota mususu so tozana ba conseil to pesi toyaka na biso ko finga mutu te cheno eza ya ko finga mutu te cheno eza peut-être ya ko aider ya ko pesa ba conseil ya ko pesa ma histoire ko analyser makambo kolamba na lobaka ngo chaque fois oza na histoire na ya zo mona ke no zo ko kana ko loba te parce que histoire na wana yo ke sunga mutu mususu bato babenga na bien laisser zwa lobela na nango. Non, on dit qu'il y a awa tena bana kofinga mataki kitaki boku na non. Na soki na yeki na YouTube ou encore soki na za YouTubers na yeki pona kofinga te. Histoire on a na moza histoire moko ta batina nga vidéo lobi na butu. Et ça tinga passe et la première des choses du BBC au que lobela mona na chaîne na BBC, ya BBC pour osunga ba parents mususu. Pour effectivement biso ba parents moko mona osomeli mona phone ozui opesi mona esili. Qui t'en fout maintenant là, au sommet de moi la phone. Non! Checker phone à moi, on a utilisé phone à toi, à la vidéo qu'on y a na phone et surtout ceux qui posent na net na ndako. Attention qui posent na net ité, à cause à rien ça na ba data na ça na ba méga na pas, bazana na ba caméra au tindela na. Checker phone à moi na prend cette autorité à côté la phone ya moi na. Ya bisa moi na kati ya phone na yo na lingi boité na lingi boité. Ata ko sala ngo na hypocrisie mais ayebi que non ba parents na nga ba lingi eloko yo té. Vous voyez, le nom vraiment émission nanga ou encore histoire nanga, et histoire moko boye. Et puis si na te sengo ya ko sekate. Et histoire moko ya mawa. Bande ko to sunga bana na biso. Tozo somela bango ba phone ya ba Android. Ko pesa ye kaka phone te ovandi kimia te. Betela ST. Phone eza pona boy. Une fois na kokuta zoba na kati ya phone na zoba video na zoba phone na. C'est tout. Comment na mwana wana na kati ya chambre. Azo il faut na installer un bien propre. Et puis azo make sure phone eko ya te. Donc biloko no so na zo sala ekota na kati ya phone. Pour tindela ngo mutu ou désolé kelanga. Elle était sérieuse. Encore, elle est sérieuse la vidéo. Tout le monde a un pays développé. Oui. Donc, un pays développé. Non. Et ça, monde entier, monde s'est évolué. Monde s'est développé. Oui, tu vois, mais façon monde s'est évolué. Ou encore développé. Et de développer la ligne amade. Il y a ezoboma, il s'appelle ezoboma, ezobebisa. Alors il ne faut pas tout compter dans les lois que le monde essaie de développer. Boye, non. Et vous allez comment boye peut-être. Ce qui est une vidéo, aucun tacolé là.
bandeko lelo nayebi kaka na histoire à mwana oyo nayebi kombo na été nayebi ba parents na été mais na kotala kaka vidéo oko identifier kaka eza ya mwana congolais bandeko totelema biso toza ba africain toza ba bantu eza te que non o mindele basalaka boye biso mpe tokota na babeya na mindele non biso toza mindele te nous sommes des bantous ata na 100% ya éducation na biso ya babantu encore ya baafricain encore ya biso bacongolais tokotisa bana ata 30 ata 40 50 voire même 60 monde évolué oui sikoyo monde ezo évolué na ndenge ya bientôt na ndenge ya mabe 3 points de suspension pour les comment kaka peut-être que non nga maman un mot nazala nga pe awa nazangi na nga moya ta ya ko pelisa soki télévision c'est compliqué nga na obenga ka garçon na nga 9 ans ya ko sala bo au sala nga mais et ça la te que non yo parents au perdre autorité na yo ou encore soki eloko moko compliqué na ba biloko na bango ba décoder ba biloko so pe ndenge ni yo ko benga ka mwana yenda eza kaka mwana nda yebi soki mwana nda yebi mais to perdre autorité na biso epa na yete et ou encore epa na bango te ya kaka ndenge nazala boye télévision ezo compliqué nga décoder kuna soki pe ndenge nini na bengi ya kosalela nga ya kopelisela nga na perdre autorité na nga non pour que no bana ba développer lelo non eza bongo te bandeko bana bazokende kobeba totalaka enseignement ya pasteur ebele ya monde mususu ya pays mususu ozomona peza pe no mwana zo ko témoigner que no kaka fond oyo nde sala boye so pe ndenge ni ya mwana pa esprit côté la ika bu on il faut que téléma monde zo évoluer oui to boité mais bo téléma pe bo téléma ko téléma bana pour ceux qui mwana na baby dès le bas âge mwana 9 ans 8 ans abeba asala babilo kwa zo sala vraiment ozana mwana no ya mwasi aza déjà na 8 ans mais assez à baby tu vois pas que no ti a koko le loko na kati na yo parents hein et donc ozalaka na kimia te oza toujours ozo se condamner be loko moko ozo reprocher o kaka o anto esprit ozalaka na kimia te hein na o souffrir après na o telemela esikoyo ya wa peza bien parce que le monde est OK na monde ndenge na ngo est OK na monde ndenge na ngo toza na monde internet toza na monde internet biso ba parents to kola na internet ité il n'est pas dit que non so to kola na internet ité le loba na biso ba botami na internet to tika ba ba sala n'importe quoi na internet ou encore na phone malgré biso to kola na ba phone ya ceux qui commandent ya ko tourna ka bo ba mo comme ba portable au monde s'est évolué non bino boyebi ba to asimbi monde monde ezo évoluer na ndenge nini soki obi totala ngo spirituellement maintenant je sais pas vidéo wana est-ce que maman mwana wana et puis maman mwana na soki amoni vidéo akobika pour soki ezanga vidéo wana na tala kilobi na tikala ki bouche bée o balaka bouche bée ya liboso na lobaki mwana aza na ndoki no binzambe lindisanga please vraiment ba parents totelema parents nyonso akolanda vidéo oyo oza na bana na ndako oza na bana ya âge ya mike aza na phone talaka phone wana zoka temps ya kocheke zoka temps ya kolobeleke no na phone wana lingi komona boye te soki na moni boye na kobotolo phone parce que soki operdre mwana wana lelo déjà ma BC koti dès le bas âge 9 ans 8 ans mwana sa bébé dio kaka boye pour la ignorance. Vous ne trouvez pas qu'aimer ça bien été? Lelo vidéo na mona ki lobi na sa émission na lobela ba parents na lobela biso ba parents parce que nga pe na za parents na lobela biso ba parents tozala un peu éveillé na ba fono tozo sombela bana na ba fono tozo sombela bana totala tape âge o ko sombela mwana phone Android parce que bazo biso même la Bible dit tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Please Bandeko. Eza
na motema wana ya tant que parent tant que moboti nde na lobaki na leka lelo liboso na bino na pesa ta conseil ya biso ba parent to telema to ata ko checker ba fond na bana suko moni ovandi ata na salon ou na chambre ça na cuisine oyoke ta mwana sa vandi na chambre asa silence kuna kene no bete les portes koko kuna parce que choix eza insulté obete ka koko o make show obete déjà koko kuna otali ok ça vous ça nini ya c'est bon pour ba fono yo ngambo ba fono yo ngambo et voilà bandeko pour aller qui c'est sous kolobate na ba écoute na zoka 30 à 40 minutes au moins celui kolobe leki o ya koloba do sous ya moté alors bref na ika pour na koloba vidéo na zoki lobi ba de watine kinga vidéo non bébé c'est lobela na oyo pour ngapeta na monya na bino il faut kana lobela pour biso ba parents de vivre na ba na biso na ignorance na ba forme oyo au moins on sa prestige na sombeli mwana na on sa prestige yana ozo bomande mwana ozo bebisa mwana oyo sombeli forme suki wana mais forme ko etikele au mwana et par rapport aux années aussi ma monture aux a déjà late alors on a comme une souka ya histoire nanga j'espère que nous montunyo soit pourquoi il y a une histoire na vidéo nanga ce qui a monique non et CP d'ici à partager effectivement il faut que CP ça parce que tu es copier ça concerne à biso ba parents tozo sommer là bana ba fond to tiki kaka to lobi eloko mon côté et tant bana bazo ba fond biloko bazo ça na ba fond na biso tozo ebate net vidéo on a zo ki lobi et ça passe sur les parents na ba parents na ba moni vidéo na ebate sur ba otambola biso ata na quartier na bango. Et voilà, si vous écoutez la vidéo, vous essayez de partager tout sungana, biso ba parents, tout téléma. Nous sommes des Africains babantou. Et ça fait que notre toza mindele te. Malgré tout vani peut-être dans un pays moko toza na mindele ba pays moko développé. Non. Tout téléma na bana na biso. Alors je dis merci na bande konyo so balandinga. Je dis merci na ba onyo so ba ko s'abonner, ba onyo so ba ko commenter, ba ko aimer. Et ça, moi, bien. Là, je vois Sandrine TV, Nakin, de gros bisous à toi. Il y a eu Ratakate. Mireille Likeng, il y a eu Ratakate, gros bisous spécifiques à Oza. Voilà, Toko Minasuka, Napesinzambe, merci. Alors, Tozo Monana, na fois prochaine, see you next time. Bye.